Bandeko balandi yokani télévision na pesi bino mbote. Merci énorme na fidélité na bino, mais toutefois mbote na bayonyo so balanda ngai. Merci na maman na nga Sele na pesi mbote, na pesi mbote na reine de Lille, na pesi mbote na Jofis Lombo, na pesi mbote lisusu na l'article Business sans frontières, na pesi mbote na Drisha Motomètre, na pesi lisusu mbote pona ko clôturer bongo na bayonyo so oyo balinga nga na balinga ngai te mbote na bino yango wana. Nazongi na ye awa pona histoire ya famille o bomona nalinga kolobela makama ba serviteur de Dieu penate hein nalinga te parce que ba langage ezalaka moi bizarre compliqué mais na moment où tokomi je crois qu'il est temps vraiment qu'on puisse en parler et j'ai eu très mal pona serviteur de Dieu o na kati ya photo bozo mona na bana na en famille nde salinga pasi mingi nazui boko permettre ngai nazokende point par rapport ya ndenge maman Maman national Ndoi Mireille Dada Mireille kuna na Afrique du Sud a sali commentaire na ndenga pesi biso ba déroulement ya ba fait tokoya nango bongo tokoke nango bongo dans toyokie to tie to leki na sali commentaire ainsi de suite tokokende tozo décortiquer yango moko nsima na mususu mais avant na banda koloba même avant na banda ko sala quoi que ce soit pas si dangeza makasi na amitié na place ya pasteur oyo azo servir nzambe na ndenge ya solo abali mwasi na ye officiellement na ndenge ya kimia ya bien mais ce ne sont pas des païens qui sont venus détruire sa famille kitoko bozo mona oyo abali mwasi na ye aza bien na mwasi na ye tout se passe bien eza ba païens te mbaye ko détruire foyer na ye mais ce sont des chrétiens de surcroît des pasteurs encore ses collègues pasteurs ne va se permettre de détruire couple ya muninga na bango nini oyo ba moni na kati ya couple oyo avenir nini couple ozalaki nango etungisi bango po basala bongo yango bible lobi ya botika bango bakola elongo kasi na suka bakoyeba kokata tango bakoya ko récolter bakoyeba wapi bakotia blé wapi bakotia sénévé wapi bakotia graine de nini oyo bo comprendre tika bango bakola ensemble misala na bango mutekolakisa nayoki pasi na motema na ngai que mwana mwasi a se laisser faire likola ba promesse à lokuta ba pesi yo ba miroiter yo vie future mutu o bozalaki ne bo bandaki na pasi to na bisengo boza na ye soko za na 50 francs boko kabola yango yaya eloko moko na comprendre na vie hein ngai na loba boy tango to na bala mikela msoso mona ka mobile apesa ngambongo yini muta danger soki ndenge nini. Mais il faut comprendre le comment au-delà de te donner de l'argent, une personne peut bien te donner de l'argent malinga na yote. Mutu alinga ka eza na ba feu la qui se rappelle que eza bolingote za bolingote. Mutu mususu akoza na 1000 francs. Mais 1000 francs na yo na ndima pesa ngati ka la vide. Voilà la personne qui t'aime réellement. Aibi ko se sacrifier pour na famille na ye, pour na yo mwasi na ye na famille na ye. Voilà la personne qui t'aime réellement. C'est cette personne là. Mais mususu akoko za na 3 millions. Yo siko tellement yo o mesana na 1000 francs. Po ba pesi 10 000. O kanti ke mutu na lingo po pesi 10 000 non. Eza ba reste na atika la nango po na kosala ba divers. Maman ovana ki na kati ya liloba. Ndeni okoteka libota na yo. Ndeni okokota tina mobali na yo prison. Ba condamné liko na yo. Boyo kana no Dieu oyo, ndenge ni lelo ba komi ko traiter sœur oyo. Après ko beta ye toucher jouer. Boyo kana na biso nyo selongwa to yoka. Awa frère sœur. Dans le bijou raffinement qui va à une église, écoute à Yiba qui est semi portable. Faut ta vidéo on peut me traduire soigner na je sais pas mon ya PC bijou. Ya on a bisi. Vous avez une église puis va toi ça qui ni nous PC bijou comme noko. Ya on dit après que ça pour un bout à chapeau, pour un bout à linga, il pour me traduire que linga est susté. Allez frère, ya on sait quoi chantage quoi. Allez à côté n'a pas pour un bout à linga ite. Ya Facebook ya biblia kwa ya video na code na page ya yi moko pa mbuta tawa munyo ndio mtu mmoja ila tuta ibade kinda dese panza ngam tatine ngangu tine mo États-Unis mtatine ngo sili sangu kazi fa mjete panza deja ngam tatine ngangu na États-Unis d'accord. akozalaka lokwa kamikaze lokwa bien sûr donc
Audio wana, il y a un frère qui explique. Apparemment, le frère a parlé avec le frère Mbuta après la vidéo et bimi. Ndengeni frère Mbuta ope ça. Likangu na ye biz na katikati ya munoko na kati ya Ecclesia ya Nzambe. Ah! Nzambo ya tanga kalazalaki makamba boya kangi bino mbange zo fonga masute bokangami kande bokangami na bizu wana. Bokangami kaka bongo Nzambo ya kanda wana. Le temps de la grâce zo permettre n'importe quoi. Donc tu suis même l'église. Suka nango tapa na bino. Oti na église. Oko se permettre pas ça ba bizu na likangu na kati église. Regardez-moi cette histoire. Après, bo bomeli mona mwasi libala bosili si bo joje, bosisi ko joje, bolobi ke atika la bongo. Moninga na bino mobile ya mwande bo joje mwasi na ya moni na misu. Ville mobima bo vanda ba moni. Et puis regardez les commentaires, allez-y voir les commentaires bo mona ke ba oloba. Makambo babandango bandangola. C'est pitoyable. Si c'est vrai, c'est pitoyable. Bo pesa kabiso nini, bo communiquer kabiso nini na banzembo boyemba na ba prédication bo salaka. Na maboko bo chaka batu bo communiquer kabiso nini. Yango christianisme ezana kindoki nini oyo. Hein? Pona nini yango muteza plus polluer makasi boye. Nini ndezo sala makambo oyo. Tozo kena bino malembe. Na tike lobby, na pesi commentaire parce que j'ai été choqué. J'ai eu du mal. Yarondima makambo butoko yoka ndenge mamu national azoloba. Ngana zobakisa parce que nazo kokate. Nangaki na yoka ka bongo mena kokite. OK. Église pour frère Mbuta as un serviteur de l'église, il y a Blaise Manzambi. Maman nyonso banana la moi pour moi c'est la commune Monique. Mukana. Ngalula. Maman nyonso banana ton Blaise Manzambi ba bengi saka moi so na mobali baleka l'émission. Mais l'ange moi so na pesa mobali nae. Nde bebisa motema ya bato. Botala penza. Botala. Bonjour à tout le monde. Eh! Oye émission balekaka. Bandeko ba bolingo. Yaya. Boye bakeloko moko na mokili oyo. Oza na mwasi na oza na mobali na yo. Tango ezo simbe ezo kende kitoko boye kanisa teke batu nyonso bazala d'accord na bino. Non. Batu nyonso te. Batu nyonso te. Toso bandela lisolo pena mobimba nyonso potoko matina suka. Batu nyonso te baza d'accord na bino. Tango zo kumisa mobali no na miso ya batu. Mitema musozo la muso yebite ozo publier mwasi na yo, ma femme est installée, elle est ceci, elle est cela. Oyebite. Mitema ya combien de personnes les obeba. Donc ce couple ici. Cette famille composée kitoko boye bien propre posée oyo et koufi seulement parce que bandima ki une fois koleka na réseaux sociaux. Est-ce que batuna qui volontaire Nzambe avant koleka la bango? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour le monde à Moutoye na mwasi na ye pour aller na chaîne na bino ba futi pembongo. Mais tellement que mwasi a koumisi donc mobali o a mérité mwasi o te bino bo mérita ki. Bo zoye pe bo sala na yo bo lingi bozo koka o sala na loko wana bo prometa ki ete. Apo bo benge kamikaze. Akufa na bino te ata ngai na kozwa bombe to kopanza na elongo biso nyonso faut to kufa to panza parce que réputation na yeka te fo beba. Vous faites du mal, vous êtes en train de couvrir. Ma beba, eza lokola boling, eza lokola muinda ba ango longtemps te. Ata e umeli, suka yeba kobima, yango ezobima. Mais vraiment l'année 2022, ezaki année moko ya kitoko, je pense que ezali début ya ba année oyo, ezopesa bakanda nzambe ezotelema pona kobimisa ba basale la gena ba basale la gena lokuta. Tika na ngo za la serviteur de Dieu. Soromonico kokate, laisse ça. Laisse à ceux qui sont appelés à le faire de le faire. Au monique ba appel, les appel na ba appel, monsieur ça ba bip, monsieur ça appelle Yanzambe, monsieur ça appelle à Satana. Tous on monango na misala nango. Comment c'est toujours les mêmes personnes qu'on doit retrouver dans des bêtises à chaque fois. C'est que quelque part ça ne lo comment ils ont simbate. Moi si ni ici à téléman na tongo moko ba lobi ki abima na pasteur Roland Dalo. Azalaka wapi? Oh, nga na bimana à Toms. Au roman, on a réalisé na soubassement, lokuta. Mais ça avec de preuves à l'appui. Serviteurs, chers serviteurs de Dieu. Avez-vous crainte des humains ou de Dieu? Parce que nous avons au-delà, il y a si, nous on va rien voir. Mais c'est lui, soi-disant, qui vous a appelé à le servir. Bobanga kaye,
eza tremplin eza méthode oyo bozwi mpona bosasa bana baninga basi ya baninga babibino bozokaka basi ya mabala mpo bango bakobanga na réputation na bango moye baya koloba facilement eza te. Mama Prosper Justice ndenge wana nde bakomai na Facebook. Panzela biso histoire yo kamikaze lata bombe wana bopanza na elongo mutu atikala te bimisa moko nsima na mosusu. Vous avez le droit de mener votre vie librement, calmement, mais ozaki naïve. Avant na koma kuna to continuer na nuna mamu to yoka na makamni eloba mamu. De femmes mariées. Et makana ba femme mariée. Bon bazwa ba femme mariée. Il faut que luka ba yela bango. Azali modéliste, couturière modéliste. Bama. Nak talent nyos. Na ye créa Babylone na ye. Le rôle à Lise Manzambi bazara basembela ke Lise mona mobala mona. Kala. Avant liba Lise Manzambi aye kopesa bango invitation bakende koleka na émission. Ouais, lukeli bango makambo nyonso tie bomina libala. Émission où bomona baleki na mobali. Na boko tiango nano na koya. Na chaîne ya Kazare mabomona on te po balongola yango. Mais à ma grande surprise Kazare mabokomo bimisa bémission ndambu na parce que bomona vidéo o ngana zana ngona zaki no banda kala. Na oyo Kazare me publié yango lelo le 29. Donc émission bola non le 30 décembre mais Kazare me publié moi extrait émission oyo le 29 décembre. Zambé. Là, on pensait aller pour servir Dieu. Elle disait comment est-ce que son mari est un bel homme, un bon homme, un pasteur respectueux, respectable. Comment est-ce que son homme savait prendre soin de sa famille, de leur ménage. Nanani, nanana. Bref, à ça, la mobile n'est beloge. Nayebi te so Blaise Manzambi azaki complexé kana beloge au moins mama anga pe na mona ka sentiment wana ya wana nde sala rabate belé baleka l'émission et si la émission peut batala rango anga pe natala ki émission Jésus-Christ. Une semaine après Lise Manzambi abandi suko benga mwasi o Monique akende siko na lingi ya bolanda pena attentivement pour nga pena ndosala ka commenter so comme na place moteme suki na koloba et puis na suka siko na yeko beta na disolo na Monique oyo aza Prosper Justice na sur internet papa mobali na ekutu nazo kelende mawa metoke nanu boyo kana nu ba relater bino na histoire pour l'émission amema ba effet nae pour une présentation. Ce botali na Facebook ne bon va photo et belé banalise Manzambi bana nyos oya memara jour na plateau bazara ban église na bango amemi bango ba défilé balata a présenter mode nae. Quand va ko kende yé moko émission. C'est alors que Blaise Manzambi a tekeli rêve. ABC et moi c'est qui toro boy. Na mambo zo sala ba création boy yo fa mutu moko célèbre donc célébrité fallait la to na nenga niveau. C'est pas possible. Mais ozara boy yo bi moins tenga pe rêve nange zala na bimana comme célèbre mobile na banda prometanga comme ça célèbre na comme até. Blaise Manzambi ABC mobile no ane lo recel parce que c'est moi Blaise Manzambi qui rend les gens nyo sasalela eti bakoma na poto wana bota na ebana ekokate yonde fo ya bakisi monde na komisa li célèbre ya côté ni atekeli ndoto moi sango na mobile na bazaki na bonne vie basi pe na loba nano ata mobile azara na jeep ya Audi ekoki kate ya Kisset célébrité hein babota makanango ki leadership babota makanango ela mutu nyonso te likolo ya kobota mana yango mutu na mutu aza na mukolo na ye mususu akobonga akoma célèbre na 18 ans mususu akoma na 25 ans mususu akoma na 30
mutu na 35 musu na 40 ans mususu na koko wendo mutu na mutu aza célèbre na ndenge na nga na kama kaba kongo balaba o ndenge zana okomi célèbre na kikoko na 18h oh mais ye nzamba pesele na 18h mama ki célébrité ezalaka te parce que mobali na yo atie nyonso mwasi na yo asali non c'est Dieu qui décide de te rendre célèbre ou une omona ke ba misu basalela ngo forte babundela ngo te awusala ka musala po alinga yango makomi mutu munene nzamba atie opportunité pene na ye ayebi ko saisir opportunité puis ça passe comment mutu ovani na mobali boboti déjà bana 4 ondimi otika vie des choses aki na ngo mituka wana ozaki na misu pe balingi wana basakani na wana pe bazana ngo pe la musupa ube bazalaka nango ezalaka pe sute basakani na oti basilisi yo tiki nyonso wana po ndima makambo apesa promesse na no monitor ozima ya fufu ozimonga nyongo tshela ngo ya fufu mama oh moi c'est modèle nini ozotepa tepa na kati ya libala boy l'insensé la détruit par ses propres mains comme dit le proverbe toleka asomelaka mwasi Mercedes il y a R350 mais ouais. quand baké une émission première fois et deuxième fois tant bazongi aninga zonga na émission aboko kende na Mercedes nae alingi kaka bapesa ye Jeep ya Audi Q7 azwaki anke na émission Blaise Manzambi nenga monaki eka na Audi wana ya Q7 abia oseke mbo mwasi ntango ake aleki émission na bana église ntango azongi akomi indifférente akomi arrogante impolitesse emati niveau mwasi abima na ndako ye moko izo pe basi atoaka soko pena kobima bima asali 3 semaines azonga te asunoli mobali na bana mobali abanjuluka mwasi wana bakotisa ye na soki chambre noire jour mosuku to mwasi ndenge abimana soki mpe fu kaka ya folie soki mpe nini bolingo te lolango lo vita mobali aluka bango bazwa ye na bana ahami na bango na ndako mais omona esimba esu te po mwasi akoma déjà libanda akoma célèbre parce que frère Blaise Manzambi aprometaki alakaki célébrité et à un prix il faut balobima na ye donc mwasi oyo moni azalaki bord ya frère Manzambi Blaise Manzambi katulakiadi fo kobenga yango bien katulakiadi na baposition nyonso ayebisaki ye ngai na lise esimba te na obala yo pourquoi parce que frère Blaise Manzambi akendaki asentaki na Luanda abotaki na Luanda etango mwasi na ye koapprendre esala baproblème oyo mpe abalingai bakabwa na libala elingai okufa oyo boyoka Elise Manzambi alobaki ti akendaki kose retrouve na boîte de nuit wana na Côte d'Ivoire omoni ntango makambo wana ebimaka bomona makambo ya balise Manzambi bazomona makambo nzambe apesa makasi ke l'éternel te fortifie mama aolandanga tosola makambo na ye na interpela ye et c'est alors que frère Blaise ayebisaki Monique na obala yo abimi na ye babimaka ti Lise Manzambi akomo remarqué okomo bima esu na Monique te Blaise Manzambi ayebisi Monique moyen tozala no lisho eza te madame a remarqué taka tona baprome bele mais yo obenanga yo ne ezosimba boyeba ete bakosaki yo te nga na pasteur église eza monene soki eke bongo esala bien te fo tokende ngo molomolo yo zela ngai na bengelo motu alibre badivorce na mwasi na ye
pour bapesi opena pasi yango bolingo Blaise Manzambi abengi frère Mbuta epesi frère Mbuta na pesi ozala naye frère Mbuta andimi kado apesaki arassure moi mwasi Monique kei na mwasi na ye bana processus ya divorce bakoboyana aobala mwa mwasi bakoma kobima na mwana mwasi oyo mwana mwasi oyo Monique ndenge abimaka na ndako akendaka obala tikalaka na bana 6 jours anniversaire na ye mobali wana jusqu'à mobali a comprendre te sûrement pe pendant ce temps naloba nanu o fona loba sûrement pe pendant ce temps mobali oyo ya pasteur ndenge yebaka nanu te ke ba pasteur mususu ba bima na moi ba serviteur mususu ba bima na mwasi na ye na ndingo tanga bakomna bantu ba serviteur mususu bima na mwasi na ye ti ba bima na mwasi na ye sûrement bando kutana bazo solo bazo seka ba omela ba olia mais ba lia ba sisi ko seka ko mela bo lie mwasi ya muninga boyepe opesa nimbote bo talana. Ça, c'est pire qu'un démon. Et ça, c'est pire qu'un démon, sincèrement, je vous dis, c'est cruel. Même les païens ne le font pas. Même les païens, il y a un principe moussoussou. Parce que chez les païens, on peut encore comprendre ça. Mais chez les chrétiens, on va dire quoi? On va dire quoi? Na moi, c'est un gopé. On n'a pas à l'aise, ma gambozo, ça. On n'a pas sûr qu'il va concéder le rôle là. Bien moko immobilier, le rôle bien moko privé. On dit loco. Konsi donc mutazu ya lembio atindi okuna po amoni ke de bebise liyo e consort azu et puis bolingo ya yo ba pesio ozaki na oyo yende mutolinga ki du coup ayebisio ke kende bimana wana yo posio kei pendant que bolingo zaki na pona wana sko esuki wapi ochango wapi osana ngo nini parce que je veux comprendre oza niamate oza mutu ce n'est pas une insulte. Mais niamanda ko sa mamba ne pas niamako kipeta bimina wa bimina o mais siko yo zaki na bolingo na mutu moko a promettre o soit disant libala kosio alinga comme ça célèbre c'est les célébrités yango aux yeux ata katika ata demi te ata un dixième te du coup et ça li retour ya yebisi OK akobala ote parce que ya zadi serviteur de Dieu et consort du coup pe bolingo ngo ekufi nango ke pe ko za bolingo ngo memele ngo pas frère Mbuta vraiment bazo concéder le quoi bien ba concéder onde mutu a lembi ndaku amoni kenga na kokasute zo na ndaku oyo onde loko pele ata utu chel basala ke bongo ten quand même to kende kaka OK décorer yango de ba surprenant toujours anniversaire wala mobali o tante ka kozongela mwasi na ba bing mama bango abengi ya to solo tant ba komi place wala basala surprise même malgré ça motema mwasi ezaki so wana te akome na posa via libanda atiki bango akei bakonye ovivre mobali siko aza kocomprendre te mobali oyeba te mwasi akomi bweponi mawa penda yebena serviteur de Dieu avanda na confiance ebele pa chéri na famille ya mwasi bakenda kozwa bilo ya mwasi ya mwana bango na ndaka libala babimisi pourquoi parce que frère Mbuta baki obala mwana bango bana no oyo mobali no koki na ote akokana ete ndeni ti bozwaka mbongo na ye wana kokaka na ye sikoyo akokana ete ndeni frère Mbuta kwa milliardaire na poto toki star kaka mobali nyonso ata bamwasi ake oluka oyeba ti raisoni mwasi ata mobali tata mwasi so mobali akimelinga mobali aosala banquete yebisanga omoi tobeba nini omene banquete jour mosusu ake kokanga mwasi na ye na frère Mbuta ezali na batongo do frère Mbuta ndoki elala soki epa mwasi wana balale na baoputu mobimba sikoyo na ntongo frère Mbuta akelala kuna mwasi ya frère Mbuta aza api mobali amoni ye baobima na frère Mbuta mwasi na bapijama nayebisi mwasi o bawe frère yo koma obima na frère Mbuta tuni frère Mbuta yo moto olala na mwasi na nga
Yo mto détruit foyer nanga. Awangani. Frère mbuta obité. Nga na kobi mama sinalité. Nga ko salo bongo te. Rappelez-vous que na FC no bad ya mwasi wana azaki pasteur azaki pe n'église monene. Ba frère mbuta ba René Lokwa. Ba Olivier Kalabasi. Ba inobeta n'église wana. Ah, pour votre information, hein. Olivier Kalabasi voyez bien m'tando beta ba musique makasi on dirait azaka frère moi azala ti fali bo azana ba tendance quoi fali ana ba nini oh je crois que m'tabala le frère Olivier c'est m'tabala moi na pasteur Coutino Emi Coutino hein, si je ne me trompe pas si je ne m'abuse pas c'est le frère Olivier a commencé ko awa na kin na moi na pasteur Emi Coutino je crois que c'est le frère Olivier je vais encore vérifier mais je pense que c'est lui Olivier Kalabasi et en dehors de ça frère René Lokwa boye billet ndeko ya papa Lokwa Kanza. Et le frère René, pendant les commentaires, il y a des vidéos sur cette affaire. Namoni Mouto Moko, te belé, témoigner bien balobi que ça frère René Lokwa. C'est un frère qui na mouvement ba serviteur de Dieu, on est sur la même kenda baleka par Angola et tout ça là. C'est le seul oyo tisiko yo réputation na eza bien ba yoka ina makamuto en gros ça qui a ça qui bazong ça qui boule. Le frère René Lokwa. C'est vrai que y a mutu père rose ala msa koyaki et tout ça la menatique ko yokate. Mais mutu o akoyi atelemi ezelo ko mususu mais mutu akoya akakoyaka alali afini ki drawana nde yango bakaoto le bela o memi tina ko panza mabala bato to kei lisusu. Donc ce ma bêtise l'église wana ba si pasteur a jupa vraiment pas pessi. Voilà ba benga edadi. Un pasteur pas servir baron. Balié bamini. Donc France ko nde moi ça poni grâce à mobali wana. Go frère Mbuta a détourné moi sa pasteur. Et salut moi ba discussion. Moi si a bengi mbila. Mbile ye. Bomoni ba vidéo o nyonso na otela bino moi si mo mta filma yango. Po botande mobali aza olela Mbuta tu sors avec ma femme. Mbuta zo bimana moi si nanga. Azolinga fungo la portière ya mutuka ya Mbuta. Partir de sunga koleka. Moi si azokanga la portière na brutalité wana na moko wela ana moi ça tira manzara rande basi to plara manzara ke lungwa oboti pe bano kitoko parce que bano wela portière ya mutuka na mobali et bien que ba wela portière bon mais moi ça zo filmer quand même mobali pour a humilier poizo a raison soit disant de bomoni vidéo o ka ebite que humiliation munene filmer na mutuka bana frère Mbuta. Mais ce botel vidéo au boloba mamwelo ni la kisi ke bana frère Mbuta. Hormis vidéo au bo s'embrasser dans cette église. Bayo ke na la police. Bakangi mobali. Asala 2 jours à garde à vue. Je sois makasi parti. Moi c'est qui dans la police ça sali ba vidéo on la examiner manzara ne manzara longwa. Boyo kapé mo lo bazo mbana za violent bwina po. Ba konana mobali na 2 ans de prison. Si ko tant incident ne salamaki. Moi si ba kena frère Mbuta. Mobali pas zonge pani. Lobi nango moi ça yoke na la police ko funga na mobali case. Jour siko ba oke kanga mobali. Ne ba epsi mwasi ake kozwa bana. Mwasi abima na ndako mobali nae. Le 22 entre les 22 na le 23 novembre 2021. Entre les 22 na
abima na ndako na novembre 2021 akenda il en a ambiance de novembre 2021 tina mars nde mobali akenda kokanga siko frère Mbuta na mwasi na nde bomwe na video na mwasi ofilme mobali siko jour bakende kokanga mobali ezalaki soit entre le 22 na le 23 mars 2022 donc les jours on babengaka mwasi bayebisi ake récupérer bana po mobali fois qui est prison mobali tant bakende asali 2 jours na garde à vue mawa mwasi ana malédiction de prison ma frère il faut baluka nzambe tant ba menoter mobali bakene jugement pas nzambe tika bana na été. Ah oui, mais non, attendez. Depuis que nous sommes dans ces pays, notre yama dossier à moi, mobile hôtel à moi, car pour moi, ça obi, mobile a violent pour condamner que 2 ans de prison pour la violence. Ni manzara moi si et le moi qui moi ça l'obi mobile a bêta qui a 5 mois expression. Or, il est là, porteur à voiture. Donc, condamner à 2 ans de prison pour la violence. Les juges ont condamné Boété. Première photo, il y a mobile la tribunal. Quasi judiciaire, CV, et bien. Topé, ça est 3 ans avec sursis. C'est convenable, bon, on se trouve à payer 3 ans avec sursis. Heureusement que vous avez moi depuis le 23 mars 2022 mobile na banaté una na belle azonga la mobile na imba umbango moi si siko pour nous punir mobile tant bakanga mobile bon asalara parce que c'est une longue histoire nous et je vais encore revenir dans un autre numéro pour il faut comprendre bien. Quand on baisse mon bal 3 ans avec sursis, mon bal a vendu. Pour faire mal à l'homme, moi c'est une rabana et pas ma voisin à Baron. Il fait mal pourquoi il t'a fait quoi? Ma voisin à Baron est passé week-end pour na. Mon bal est au monde à bana ne soit télémi na balcon. Mais soit linga simba bana moi ça moi a bengimbila. Ah projet ta bana pesa ba ombote moi soit bengimbila. Donc pour moi si azako luka biloko mo boye a créé soit mobala kufa soit ba kange poye atika na libertinage ba bala na bien na mbuta mais objectif ezaki pe mobali akufa eleki mobala yo zo motema makasi akomata mona bane pa ba voisin tala ndenge makambo mwasi azosala azoyinisa bana ba bava bana akipalishu bana te asala sembla comme si de rien n'était ngaba fortifier mon mobile opération kaka na vacances ya fête ya Toussaint juste après audio oyo kolanda ndeto na baniso oloba akei inde ona yo tikilo bana ba yo passer vacances soni bana basala amoni nde simbi te sika kendaki avant to koma wana tant baké na mbila moi si aké na mbila ba katel mobali 3 ans avec sursis frère Mbuta azangi soni na baye yo frère na baye bino pasteur wana pasteur papi mobala Monique o pasteur na eto solo la mais to tcha ba téléphone na mode avion ngala ko bima na mwasi na hotel poena boye to kanon ningi ba solo laka et puis on va se retrouver juste après toyoka Olio ça va bien on te tire moi na 23 ans ba na bazan on te tire moi na 23 ans ba na bazan
Frère, tu me connais? Je comprends pas la monnaie. Frère, pourquoi tu mens? Tu es un menteur. Mouta, tu es un menteur. Mouta, tu es un menteur, frère. Toi, tu n'es pas vrai. Tu as une temps de parler avec moi, vendre dans le sol, dans le yo. La main notée. Et tu fais ce que tu fais? La paix sur moi, c'est tout là qui est. Écoute-moi, je n'ai plus rien à dire. Dans mon temps, comment est là? Tu vas payer. Tout ce que tu as. Je suis un homme de Dieu. Ça même t'as bien. La paix sur moi, le prendre. Tu vas. Va dans la poste. Mon père, là. Je n'ai pas besoin de ça. Tu connais ton cœur. Moi, je ne sais pas. Non, frère. Tu es faux. Tu ne peux pas regarder. Je peux tout faire. Comment là? La grosse a tout dans les lignes. Là. Je suis un homme de Dieu. Je suis vrai. La grosse salaud m'a bien. Tu m'as dit, mon revendre d'abord, on m'a dit. Frère. Attends, t'as ma souvenirs. Oui, bien. Tu ne me connais pas. Faites la face. Vraiment que Dieu te bénisse, frère. Je vais demander à mon sali. La conséquence en est là. Merci. Hey! Donc voilà, des retours sur ce plateau Boyo. Andeko. Ma miso etoninga na miso. Koyoka papa oyo, pasteur oyo. Nzamba fortifio na yebi blessure na eza munene. Webi bwankamba bolingo. Pour comparer mesure ya mutu ya boyazoki boye bangote. Et puis il fallait zokatana ba pagano. Bandeko nanga zokatana ba pagano basala ebongo. Mais ce sont des serviteurs de Dieu. Et si ka wapi ezaki zone de confort no lobaki ka bato ko sala nga mabe ko utakuna me ote. Bato ba ya koyemba na église na yo futi bango mbongo mwasi no yambi bango balie na bango bomeli. Monique kindoki nini oyo ezwi yo mama. Tala ndenge kosambwa poto mobimba kishasa mobimba mokili mobimba. Oyokisi famille na yo soni Monique. Lelo nzambe mutazali kosala nyonso ekoma boye. Nzambe ndazo justifier pasteur oyo na 3 ans avec sursis azwaki. Nzambe ndazo justifier. Sincèrement, je n'ai jamais... Ma communauté sauté au Lekanara, il y a pasteur Manzambi et tout ça, je n'avais jamais osé parler. Pour na banda oloba, Nzambe ne mutaye bibati kama ngambone salama. Soki Nzambe na sambe la raboiso ba serviteur de Dieu ba ko ina kati ya scandale moko. Je dis toujours ceci. Nzambe, si ce serviteur de Dieu c'est un vrai serviteur de Dieu, Seigneur, justifie-le. Si c'est vraiment ton enfant et que bateau ne soit basali kabal pour n'oyer bakoko, c'est comme ça que Lise Manzambi nous disait, non? Que basala ki kabal balingi ba détruire bango, bandeko yana et ainsi de suite. Mais ce qui sort encore aujourd'hui, c'est ezara kabal kaka lisusu. Natika la koloba te na bité balingi ba détruire Kazare matala Kazare ma côté komi et tout ça là. On a vos témoignages, même de certains travailleurs qui sont passés chez vous. Maman, Lise kout na monelo oni na condamné les témoins na mwasi abatu nzamba ipa avant abomba. Vraiment ce qu'on a kati ya makambo te ce que encourager mobali na mabe ote. Gloire à Dieu. Mais mobali na yo faut délivrance maman. Boti ko sel la biso ba prière comment nous faire croire des choses qui n'est pas ça. Mala moi tika neka na wenge nde babanda yemba ipo na yoka ba yemba na wenge trop azala kuna po à l'époque moi je sais pas si j'étais encore consciente ya makam. Peut-être que je pouvais avoir ceux qui 6 ans, ceux qui 5 ans. Seri wenge penezo yemba wenge kuna. Seri wenge banda kuna. Pona nini basi batondi poto balobake basi bazotula na poto boko zo basi mususu bozo mwasi serviteur de Dieu ya couple o eza assis evandi kimia boy. Bongo Monique ozana mobali na bo umeli bo vandi bana 4 okoboma yango pona bato pe bana basi na bango na babana na bango batika bango po bayo kozwa yo po yo sana eloko nini o basi na bango bana ngote.
Et tu es content de détruire ton foyer pour aller te mettre dans mobile ya mutu mususu. Atika pe moi si na ye po ba rova na yo. Parce que toi tu es qui? Parce que tu as quoi de différent au basio na banana ngote. Autant toi tu as peiné pour que vous arriviez là où vous étiez avec ton homme. Pareil avec les Lise Manzambe et les autres. Hein? Bango pe ba peiné na mibali na bango. Ba fani nango. Et puis papa Manzambi, ce n'est pas la première fois que scandale sur internet. On a ma connaissance, c'est la 5e. Moi si mora kalabota sundo so bana so ndenge nini. Oh ce qui toujours des histoires comme ça pour nanini. Pourquoi vous pouvez blesser quelqu'un boyoka audio na ezo salo mutema pas si ça transperce mon cœur, ça fait mal. Pas nzamba sungayo. Nzamba pesa o makasi. Nzamba lingi moi si opene na yote. Vraiment, ce boson a loka papa de dit ce qui doit aider. Ah, c'est vous qui voyez. Hein. Mais nga penza nga Mireille. Moi, c'est Monique. Atika la bon. Ce retalié na Facebook kuna précieux, c'est ce qui justice, c'est ce qui justice, c'est ce qui prospère justice. On dirait moutayebi li sou mouté. Hein. Et l'ongine est tellement ko innocent au rondimate. Mais tala ba kia yazo beta. Na ba homme marié, si homme marié, na femme mariée, bo tricher, bo sanine. Vraiment cette dame pensait vraiment que na âge na yo ki mukolo yo mutu mukolo pour photo eza ya moi kala bano ba poussa ni lisusu na bana nyonso maternité nyonso okei wana ondimi pena mutu bandi okoso pena vanti na kiti ya kosi yo te asisi alambi yo asisi okei po bimine asisi ko bimana yo a faire croire yo lisusu que n'est pas mutu mususu yo po ndimi siko kanda na rage muteko motinda okanga bango filmaka bango ocha okangisi pesi bisous ozo filmer ose la banque kamikaze. C'est vrai beaucoup fait longo. Bosali masumu longo beaucoup fait longo, c'est vous qui voyez. Mais vous n'avez pas eu le temps de penser à ce que vous lisiez chaque jour comme Bible. Ce n'est pas un livre bidon. La Bible c'est la Bible. N'est-ce pas que la vengeance et la rétribution revient à Dieu? Partir na botanga kango bien te. Botanga ki ngo kanisa ki ngote tango zo zwa otali mobile okoseli makambu tipo azo apena 3 ans wana to 2 ans yanki ne pe kobolo pena vani na kati ya kobolo yo na esengo ozo siama na kati ya hotel ozo ka gu mobile kuna olela et tu croyais que Dieu était où? Dieu existe na bino nyonso c'est no Dieu existe bino ne mbozo pengu sali susu bato bazana mwa ko bondimi ya mwa ndambo po bandima lisusu nzambe te. Naba comportement na makambo na bino bozali ko sala. Vous prenez les devants, bozu kombo nzambe botie liboso, botelemi liboso ya batu en faisant croire aux gens que vous venez apporter la bonne nouvelle. Or vous apportez les mensonges. Nazotala na ba commentaire ya partout place musala na eleka. Frère Mouta zalaka bongo. Blaise Manzambe zalaka bongo. Na garder na boyi na nga justice. Botala ka ba commentaire. Botala ba référence ya angolais obima kuna na ba commentaire wana. Et nenge oyo Arsenal oyo bandi oyo silati. Tokozo ba témoignage parce que belé basala ya minene na Angola na poto. Minene. Et belé obenga ba serviteur de Dieu ba na ba zone cachée kuna na kati ya ba makambo wana so ba pesi bino boko vivre te. Boko supporter angote. Mais la perdante dans tout ça, c'est cette femme-là. La plus perdante. C'est cette femme. Parce que mon bal se remarié d'ailleurs. Aux UP bano, tu es bon à 4 ça papa vraiment la banate. Est-ce que quelqu'un a besoin que ça bon sous point? Quelqu'un a besoin que c'est la bango nini? Maman, poani moi sur ozanga sagesse boy. Moi sur ozanga ko yeba ko bomba couple na yo. Moi sur yeba ko zanga ko za na personnalité. Moi sur na personnalité. Surtout maman de avandi aboti bana 4 na kati libala moko boy. Nazo mona te ni ngo ekolengi soli soki ne ko sala bisala sala. O sakana te. Ata ba bala ba on a ba 18 ans, 17 ans, 16 ans ba sala mambo te. Maman sali soni ba maman pasteur. Hein. O sali soni. Et puis Luka délivrance, sincèrement, maman Luka délivrance. Si cette affaire là est comme ça, il faut chercher la délivrance totale pour toi, même pour les enfants. Papa pasteur Nzamba pesa wa makasi. Quand des anga makasi, na roloba na lelo te. Na ya roloba après. Na roloba penda, mais sima. Pona lelo bo s'abonner na nebele.
nakoya lisusu. Et nakotala histoire de près. Nga na yeko comprendre que eza célébrité ya mobali nde eyeko bota jalousie. Mon église nete mezaki munene. Moi je suis presque sûr que ba frère wana ba yokelaki église o zuwa. Tama ba banda yako yemba kuna ba misusu. Misangone ezokenda futaka bango asalaka boya sombi 2 parcelles na Belgique soki na Paris so na France wapi. Nde balobi meilleure manière ya ko détruire mutu za koleka par moi sinaye. Et moi si tellement za lo koso ya koyebana akanisi ke na méthode akendaki wana ndalingaki ayebana nzambe mutu ayebanisaka mutu mama. Moi si wana koma iko kende ko sali réputation ya mobali na ye par-ci par-là. Pona koma na niveau wana c'est que en wana ba frère wana mbapesa yango. Omoni soko za na stabilité moko boye ozo mata na gloire. Eza na batu bayaka ko meka yo. Balobi ke mwana moko na bango akufa bazali na bana 5. Mama ya bana 5. Na tonyo so basali na mobali otelemi bando finga mobali na yo bando lobaki mobali na za mutakisi amuta misala mabe consort pona ba ndimi balongwa na église. Mais yo boyi mutu tika muta continuer vie na ye. Yo lingi yete tika ya vivre vie na ye. Moi si akoma eko sala contre publicité ya mobali yo abala ye. Pona ko sepelisa bato yo ba pesi promesse dans les vides. Oh moi si motindo nini ko zanga personnalité ko zanga makasi pona ye moko. Oh moi si modèle nini ko yeba ko zanga kimia. Mama osali bêtise nanu batikala ko sala te. O monde zana eloko etlongwa ko suna nzoto te kande ko ti YouTube. Estikali yo donc on a tikali na caché étiquette numéro 00. C'est vrai baloko ti bazala kaka mais ba lokoto pona quel prix? Siko kanga ba tona ba bimisa yo kuna ba bala out. Ezalaki nde méthode babanda ko sala po ba détruire église a mobali no po yaki munene. Etango ba luki porte ba moni ke porte moi ça za a mutero panzana. Ba koti par yo. Moi si na yo akoki kokoma satana. Moninga na yo akoki pe kozala yango. Ozo luka ba sase libanda ozo beta ba prière Seigneur. Telemela ba diso ba telemelanga ba luki ka entrer porte d'entrée à péter. Faut ba si ça moi mobali oyo. Mais dans un bisa papa pasteur oyo que la deuxième gloire eza makasi. La gloire de la deuxième maison sera plus forte que la gloire de la première maison. Parce que c'est seul Dieu qui va bâtir avec une fondation solide que moi si mon côté, mobali mon côté, frère mon côté, soi-disant pasteur mon côté, on détruire. Que Dieu te récompense. Petit temps moi ça zo finga yo wana zo kene ko longola batu na église na yo tikala ko loba peut-être pas ou tikala ko la vidéo te na souffrance na on a pas sinon donc babotoli yo mwasi babotoli yo bana babotoli yo église na yo batiki yo bongo babakisi likola matabisi na on bapesi yo kacho prison mama moi ça la boyete yaya moi ça la boyete au moins so lingi mutute c'est ton droit le plus légitime. Kende na kimia tika ye o déjà sali na vie na ye a continuer yango nzambe mutu ko yeba ko rémunérer ezala raté que soko bulmi na vie ya mutu faut le ko détruire ye batu basala rabon bozala rabon pona nini et simbité tika mutu bata vivre vie moi si to mobali bozala ki ensemble simbité tika moninga vivre vie na ye donc vraiment batu ba utiliser pour détruire pasteur oyo tina suka bandimi oyo nyonso yo longo le kozongisa bango obotoli nyonso ya bomoi heureusement qu'il a envie nandimi peut-être que condamnation na yo na de sili pour ce que salim na 2021 donc 3 ans c'est jusqu'en 2000 combien 23 ou 24 mama olala rapé pongi peno lali pongi so détruire mona muninga likambo nini bowelelaki o falo yo monaki manière ya koyeba ko pesa ye correction za kinde yango wana. Ça se fait pas. De surcroît, il est le père de tes enfants. Et qu'on change à l'issue te à tamo qu'il est bandé la mi 60 fois. Bana o ba osangisa bino na makila bo sangisi bino mi balé. Mais au préféré mo na muto bo boti na ye. Ngai ne na zabo muto ta ko boti na yete. Na raboni na ko sele bitumba te. Jamais. To musée ko tulikola mi bali mususu musée pena na tana ona mbongo na nyonso. Aponi chemin na ye. O pesi bonne chance à kende. Siko oyo azalaki ko pesa nga nyonso. Babi mobali wazalaki ko gâter moi si on a des gros ondimate.
mais au préféré au bomae pour ne l'oroni au privé bana au privé yo ok au détruire musala na ye o abunde la passe avant nous kuto la msa mona yo ok au boma yango pour yo gagner siko yo nini mama au comme star au comme ko défiler na ba fashion ya Paris to couture na yo comme nani pour to yebi pe ka yote to yebi yote mais tozo yeba ni sa osiko ka elobi nango mamu national il faut yebana na casquette na yo wana osana elongia ba santu un agneau immolé mais tala makambo sali ya somo mais yeba que tu as tiré dans l'eau tu as vraiment écrit ok dans l'eau dès que tu finis d'écrire lis-moi nzamba yo komawa mais afuta o selo misala na yo soki osali misala malamu kolo pona yo apambola yo mais soko sali misala mabe nzambe wana afuta bino afuta mutu na mutu selon misala na ye nzamba afuta mutu na mutu selon misala na ye na loba ba pasteur mais ça m'a fait tellement mal parce que le victime c'est toujours un pasteur et on doit parler pour ce pasteur là ils ont raté bon moni muninga zo évoluer na couple na ye na famille nini yango basi serviteur de temps zo bala mwasi faut ta la mwasi mona lula mokili makasi ana posa nyonso eloko nyonso ebimaka ye fo azala nango kaka alula makambo nyonso kaka ye fo asala ke consort mama pasteur à peine divorcé donc aomonaka zaka ando santi kaka na kaka abina nzembo afali mabe akele pas de l'idée si mabe tala le succès a un prix hein na tous les deux sens eza na prix ya kopaye basusu batikala tacle awa batacle na bango ebima alukaki succès me boti eloko mosusu olukaki succès me memeli yo makambo mosusu succès eza pema eza pasi kende malembe nzambe nde moto akoforge yo po apesa yo force ya komema succès na maboko na mapeka soki te okokomema ngo te okoka te odepose yango okima po sikoyo ozozwa mpena succès ya solo totala sikoyo soki okoka ngo senga nzambe apesa makasi mpo oyo ozozwa eza mama na eloko foto no ekotambola kishasa mobimba mokili mobimba bana na oyo baokola oyo bando tala yo mama na bango tala lisolo mama na bango mama bango pasteur oyo aliaki ye asilisi akabele pasteur oyo totala bino kaka on a rien à dire mais sinon bana banzambe soki pena boza bana banzambe nga na kodiembela te soki pena boza bana banzambe todiembelaka te basi ya bato soki pena boza bana banzambe bodiembelaka te mibale ya bato oye mpo lingo koto panza okosala lokwa netike te bana banzambe soki boza bana banzambe boye te soki pena boza bana banzambe baserviteur de Dieu bosalaka makambo te c'est honteux c'est toujours le christianisme qui fout la honte bien belé parce qu'il fallait que je commence par écouter Mamou pour conclure vidéo na biso. Je crois que je vais m'arrêter par là. On va se revoir sur ce même dossier. Pour étape ezali na épisode des ali. Donc maman zala calme pour épisode des ali. Mais Lise Manzambi pas otike lo mobali na été. Peu importe le lenga zaleli. Il pas protéger côté na ye. Frère Mbouta pe de ya to yoki na bodio nyo se kalingi na epe yote. Donc zali no ka toucher jouer ba silisi na yo. Batiki yo ba déposer au place wana otikali wana. Siko place otikali ozui décision ni. Siko likolo nango to sa ndeni ma Monique. Likolo nango ma Monique to sa ndeni o sa effort ozongela pasta. O kangama ba frère ba pasteur mibale ya libanda. Frère Mbouta na frère Kazarema to sa ndeni. Toko se suicider. Te pardon. Ko sala ngote. To ana posa na bon moyo. Po fo futaka mabe osali après to continuer vie. Likolo nango to sali ndenge nini? Likolo nango ozui décision nini? Déjà pour on seli papa bana na yo ke pesa bango kuna na tro le kana na justice pe pour ba retrouver solution pour longola mwana mobali ya bato ba condamnation bêtise bo pesa ki. Mais likolo nango célébrité pena yeba ko zongo mikolo mais kasi une chose est vraie. Maya miso nanga komi maya komela oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi yanga maya miso wapi
En attendant, abonnez-vous, mes très chers abonnés. On se revoit très prochainement sur un autre numéro. Nazoé Labino, moi, les solo, moi, je suis Moukié, Kalamingité. Donc, en attendant, abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Je vous aime trop. Bisous.